baleki na biso ya basi boye tellement boza na vitesse ya trop bokomi kobinisa bato na contre-temps eza bien te na Château Rouge bozotambola mibale oyo bazalaka na Grèce so bakutani bana basi mibale bozoganga na mboka mundele bango moko bagangaka te so bakutani ça va biso mpe oyo toumela so mpe tokutani on se dit bonjour boni bana boni famille boni mais bino bokoganga boye tomone na kala kuto ya tikalaki na Grèce asa kota aza na Allemagne boye boye yo oza na nimero bozoganga bato tu bazotala bino okomona mwana mwasi ata basi bayaka kala babongo te oyo baya sika tala eboki ya masoko okesalati ebele ya bakushe maloba viengo de se réaliser lelo Chilombo aza complice binemi président Chilombo, je m'adresse à toi si réellement ozali mwana mboka ndenge ozwaki bembe ya papa Tshisekedi ozongisa na Kinshasa mama Bobila dawa leleli yo mwana na ngai nakanisaki mwana na ngai akoya kozwa ngai na ebembe ya papa na ye tozonga Chilombo ozozela ni mpo ozongisa maréchal yo ozalaki na fete ya bamaréchal nyonso ozangaki te soki anniversaire bana maréchal yo oza kokende ti ndenge boyaki tala mwa conseil ngai napesa bino na boya mibali il fallait place oyo ovandaka toyepa oncle na yo toyepa tante na yo ana bana babotami na bakolia bolanda luki na bango bolanda ndenge bango baza kovivre bana na biso o bakola o balata na bango Zara H&M Mango mais suki na bango wow bravo les filles rwandaises azaki mpe koyiba babiloko azofraude bametro banini casier judiciaire eza pourri na Angleterre mais bolingai botinda ekuna omande baboye bozwi botinda Ghana po Ghana yebi rien mon frère Chilombo talanga na miso moto azoyebisa yo oyebi ye acha mon vote le pas grande côté yo ye na lozwi mukanda te obandi loyenge et pourtant il y a un adage ya mboka na biso lobi ke soko kuti bato bazobina na lokolo ya mobali yo mpe bina na lokolo ya mobali soko likobina na lokolo ya mwasi okobinisa bato na contre-temps ngai nakanisaki yo ekobongisa mboka makambo papa na yo epai asukaki awa yo ifale okontinue yango me okontinue te okisi papa na yo soni namoni moto boka tie foto maréchal Mobutu asimbi papa na loboko abiya kotala makambo mwana asali yo tali foto yango te jaka yango Nyakero aza congolaise te ngara vana na Angleterre Denise azaki rwandaise nazaki na Londres Denise Nande Koleba azaki grande sœur na ye o batie ya nommé ambassadrice na mboko ni na Ghana kilelo kitapart pichu kitenge to azopesa appartement na kati ya poto solution monani ozana posa ya sala concert salle ya mariage pichu kitenge appartement osala location ya restaurant obenga kitapart pichu kitenge appartement ozana posa ya événement o défilé de mode o ba mama ba roya réunion o soki nini pichu kitenge appartement kitapart ozana besoin ya louer terrain o na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle kitapart pichu kitenge appartement olingi ofungola o ba bureau
Quitte appart, Pichuki Tenge, appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart, Pichuki Tenge, appartement. Au lieu que ça la achat. Achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichuki Tenge. Baki Tenge ba ebele mais on a quitte appart. Check. Pour Samuel Tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles, il y a maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date de 11. Ils ont confirmé les 11 ou bien tout est changé. Oui. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, Toya est belé, Toya est belé, Toya est belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Bah, vrai Joe, bah, vrai chéri, bah, vrai tonton, bah, bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, 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 ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya Ebele qu'on soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posé à soutien à Bino. Boya vraiment Ebele. Peto koyamba Bino kitoko makasi koleka. Boko sepe la na soirée wana. Donc to koyamba Bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo là que ça déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso po biso peto kende ko soutenir bana na tous en a bongo na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boye ezalate. Soirée VIP. Maman, bébé. Botala, mon papa chef. Donc, beaucoup CP là, dit jamais vu. Boye belé. Maman, bon moteur. Et ça, bongo. Malabile 11 de Makambo. 2022. Et Koinda grave. Na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, gibulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Yebisanga soki mibali nyonso mokili bokoka na kobe ndenge wana na etamboli na elobeli. Amen. Acha mon photo. Bonjour, bonsoir. Selon l'ère Bokozoa, vidéo Oyo, les alliés de Konabino, Achamovoto, Paille Grande, les cracks, la figure emblématique de Paris. Naye lelo pour la communauté congolaise, communauté zaïroise. Je parle sur l'intégration de notre communauté. Bandekoba Boligo, Bisoto Yaki Poto, Namwa Tongo Nena Waketo Yaka na Tongo. Tokutaki, la communauté Moussou pe Zalaki avant Biso, Neti ba Sénégalais, ba Malien, ba Camerounais, ba Ivoirien, bango bayaka avant Biso. Pour bango azaki na facilité à l'époque, bango azaki colonie française, bazaki koya mboko sans visa. Mais Biso déjà, communauté zaïroise, métropole na Biso azaki Belgique. Et tango wana Biso toyaka,
ezalaki il faut ozala mwana ya famille bazwela yo bourse d'études pour ya kotanga na Belgique. Mais biso toyaka mbala moko Paris, c'est-à-dire ozwi ITA oye okiti mbala moko awa na Paris na Roissy Charles de Gaulle 1. À l'époque Charles de Gaulle 2 ezalaki te. Tokumeli awa eza mboka na biso te, eza mokili ya bato. Toyaki po totanga classe tozonga tokende sa misala na mboka. Le président maréchal Mobutu atindaka bato baya kotanga awa, il avait juste besoin de l'élite. Azaki na besoin ya ba misala oyo tokomi kosala lelo te. Bon, vu la difficulté tokuta ina na poto, etindi ki bato bakoma ba maçon, ba charpentier, ba menuisier, ba batanga classe, ba occuper ba poste, la moins bien, ba mususu, ba zonga kini, ba ke sala misala na Kinshasa. Et du coup, communauté moko kaka biso wa Congolais otobe yango baza ba réfugiés économiques. O ba kite mboka pona nzala. Biso to yakate pona nzala. Mais ba réfugiés mingi o ba yi de 95 autrement dit 95 jusqu'à ce jour, ngai personnellement bolimbisa ngai nabenga bango ba réfugiés économiques. Bolimbisanga, je suis partisan de la non-violence. Mais nalobaka makambu oyo eza na nzela. Mais communauté na biso elingaka vérité te. Soko lobi vérité, okomi l'homme à battre. Netinga, je suis l'homme à battre. Bafinga kaka butu. Bafinga kabana na ngai, bafinga kalibota na ngai pour le plaisir. Soko yisi bango, batambola ka boyete, bango bakosepela te. Tango biso toyaki awa, tokutaki ba communauté mususu na lobi wana, na ba kolomboka mindele. Mindele alelaka, soko ye na mboka na il faut s'intégrer, l'intégration. Biso to s'intégrati. Toboti bana awa, bana bake ba classe. Pour l'engagement, je suis fier, au moins 4 de mes enfants, ils vont tous à l'université actuellement. Alors, on va y sima. Boye na vitesse ya bunyama, ya buzoba. Toke matebu. Tango yo komi na matebu, la première des choses, wele lozo a mukanda. Soko zui mukanda, zamba sugi zui mukanda, wele la kusa la formation. Poto eza lokola paradis quelque part. Parce que en Afrique. Ba pays en Afrique. To galerande mon pays mon côté en Afrique, ils ont une vie meilleure. Il y a de ses amis, des petits frères, des petites sœurs. Ba tambola ba pays wana nyoso ya est. Ba pays nyoso ya Afrique de l'Ouest. Soki kuna ezaki na vie meilleure lokola poto mingi balinga basuka na nzela. Même Afrique du Sud oyo ke ezaka dirigé na mindele. Congolais qui est Afrique du Sud a se retrouvé ti suka nango bayaka na poto. Ba préférer passer à poto que passer à Afrique. Un jour mes frères et sœurs ngala kendeke Glasgow, en Écosse. Ma commune aéroport m'a présenté propre passeport d'Angaï.
moto immigration na bio ezanga ite angabe ezanga tendeni o eza yo te o soki eza yo oye kosali na Écosse na biso mboko eza pays touristique eza bamakambo ebele oyo na komona yango ya bien awa ndeni yo loba na nga ndenge wana abeka karambila ezwa ngai akende nalala 2 jours na kasho 3e jour bazongisi ngai namatelaki avion na Allemagne na Düsseldorf na kiti ata Düsseldorf bakai ngai lere wana mpenza allemand ayebaki na elongi ya mutu mwindu te bazwa avoka nga bon lokwa bino olobiki bapapie eza yanga te bozongisa nga na France bango nde bakoyeba so bapapie eza yanga to yanga te batika nga na mboka moko komo nango Fallback eza na se ya Strasbourg bapesi nga na maboko ya polisi ya Fallback. Alors bapolisi babeti identité nanga elakisi mpenza ke ezanga. Mais pourquoi ça? Allemand, ngabi allemand te nauti Glasgow na Écosse baonde bazongisi ngai babi mais non eza yo batikika siko tokomi bapiri tokomi osolola me mbila moko azalaki inspecteur nabusa akoni te il s'appelait inspecteur Maserati alobi na ngabi me ngai babotanga na Mwanda na Bakongo père na ngai azaki officier militaire na Bakongo nalinga Congo mingi mais na regretaka nde à l'époque c'était Zaïre ndeni bazaïrois boya konyokwama na bamboka oyo bino bokonyokwama te. Votre pays est vachement riche. Notre pays, les Zaïre de Mobutu à l'époque, c'était un pays vachement riche. Mais, richesse en si les lots tout le monde a biso en côté. C'était que normal, tout qui m'emboka, tout y a koluka vie awa, on a la chance, basomba banda kuna bango, basalisa ba société. Makambo ebele ebele bazwa chance te ti lelo babeta kayu na bango. Mais nouvelle vague oyeye euti Turquie ekatisi océan ale risque na bango. C'est-à-dire soko ozindi l'océan okufi ebele pe bakufa ebele pe babika bakota Grèce. Mais comment vous pouvez kobosana souffrance bomona ki wana na seconde bobosani yango de Grèce de kwayeli yo bokande kokai nelogi na yo okoti avion okomi na Paris la France. Mais du coup, au bout ça ni na yoto. Bagalé oyo moni na Grèce au bout ça ni. Oye awa ole vana no calme. Oluka mukanda o saba formation na yo. Okoma no ko sala bobandi loyenge. Château Rouge. Et comme Yabino. Mbutalombi ekoma ya bino soko tali mwana poto ya kala ya avandi bipazo mela Mbutalombi bazala ate babangaka maloba mabe so représenter au moni vient na biso cha mon vote alongwa kuna di aleki biso de na kala langage wana elakisi mpenza ke moto oyo auti na pasi
jamais au commun, français, belge et tout, va présenter un homme politique, soit un écrivain, à comment on va 80 ans, va présenter comment on a coupé son mouton un respect à Kosakanate. Parce que on dit que Saline c'est là. Si j'y vais respectons les gars qui ont vécu. Mais bien, on dirait qu'on a noté. Puis on a 12, on dirait Kotanga et Soukaki Natama Maréchal Mobutu. Parce que tout le monde beaucoup à la incompréhension totale. Toujours comprendre d'un côté. Yo yé, dans le jus Moukandate, au bandi Loyenge, et pourtant, il y a un adage, il y a un beau cannabis sur le week-end. Ce qu'on coûte, il va toiser bien le colo ya Moubali, il peut bien le colo ya Moubali. Ce qu'on lui coûte bien le colo, moi si, au cobine, ça va tourner contre-temps. Bindo va aller qui n'a vu se brouiller. Balé qui n'a vu se yabasi brouiller. Tellement vous avez la vitesse, il y a trop. Beaucoup de cobines sabato, na contre-temps. Et ça a bien été. Na Château Rouge, vous avez tamboula. Ni balé au bazalaka na Grèce. Ce bakuta ni bana basi ni balé. Bozo ganga. Namboka mundele. Barumboko baganga ate. Ce bakutani ah ça va. Biso pe auto umela. Ce peut te kutani. On se dit bonjour, boni bana, boni famille, boni. Mais bino boko ganga boye. Tout le monde est na kala. Kuto ya tikala ki na Grèce. Asa kota. Asa en Allemagne. Buena boy. Yo zana numéro bozo ganga. Bato tout bazo tala bino. Okomona moi si. Ata basi wa kala ba bongote. O ba ya sika. Tale boka masoko. Oka salati et bile ba couche. Mais tala ina makolo. Donc la gomme les on voit ga wana poto. Toujours jean. Et belé à Vundes. Mal habillé. Coiffure zéro. Ndenge boyaki, tala moi conseil ngana pesa bino. Na ba mbazo, il fallait place yo vandaka. Tu pas oncle na yo. Tu pas tante na yo. Ana bana. Bana ba botami ba kolia. Bolanda look na bango. Bolanda ndenge bango baza ko vivre. Bana na biso o bakola. Balata bango Zara, H&M, Mango. Mais ceux qui na bango, waouh, bravo les filles. O babutamao. Au moins bazalaka propre. Mais baba uti mboka wana. Bakati bauti Turquie. Bakati océan. Baye bakomi na Grèce. Ba souffrir de quoi côté wawa. Mais olingi ko s'intégrer. Boye d'esprit kaka. Il y a affrontement. Bon, il y a Mibali, Kokamwa. Musicien Tinda yo na potote, mais Banda ya Yawa, il s'est fait porte-parole. Il a fallu, il s'est fait porte-parole. Il a fait Regola, il y a Héritier, il y a Petit Mzouzounani. Bina filé, donc Bango Moko, Bami comme ça. Donc, Banda Tongo na Château Rouge. Babeta kama solo ya ba musicien wana et bazo discuter tala kutu fali boye fayi kutale ki boye papa na biso kutale ki boye mais makambo ya mikanda bobeta ma solo te makambo ya ba formation bobeta kama solo te et vous êtes toujours na mon abino salité on dirait comme si vous aka na kine. Alors que vous salez périple à Bambouk et Bélé, si vous êtes en France.
mais boyebi nano propriété te boyebi nano kotambola lokolo moko na bato bokutaki te eza mawa eza sodi tomeka kokende na intégration biso tozalaki intégré bokuti biso na kati ya intégration bino mpe boya mpe bokende mpe na intégration. Essayez un peu de changer votre comportement vis-à-vis ya bato na mindele. Na kati ya ba métro bozo soit na mwasi mbali bozo discuter. Mindele bakomi kopusa na batikeli bino place. Bazo filmer bino. Moi ça me gêne personnellement. Soko tuni oh bango ba utaka Turquie bakatisi mai baye na Grèce bakota wa mais na Grèce grec ba mindele na durée bosaki to inane wana ya koluka nzela boya Paris parce que bino zali voir Paris et mourir kuna mindele bazalaki bozali ka koganga ndenge mabokoma koganga badeko tomeka kochanger nga pesi kaka éducation napesi kaka conseil botika comportement wana so boye epai ya nganda lobi bravo bozwi esprit ya kolia na restaurant mais pourquoi vous criez kende kaka awa na Champs-Élysées il y a pas mal de restaurants so bato baolia ozo kaka musique douce mutezo beta ozo kaka makelele ya balutu bafushete bambeli mutu ezobeta basali kaka mais ya bino epa mbuta lombi makelele eleki na ndambo ya musique o mbuta lombi atia boye na boye et puis bozo exiger musique noko tiela biso fali okuna obaba ye groupe biso koti noko tiela biso fere boyaki kolia ou bien boyaki koimposer système na kati ya restaurant ya bato parce que yo za mutu afali faut batia musique afali okuna musique amutu afere faut okuna ongana ligabi na filet donc omona discussion ebanda kaka na makambo ya musique ti babimi libanda makofi etamboli biso makambo wana toyeba yango te soki balobi ote vianacha yalingaki po te suka na bango te nalinga te suka na mpoka mpe nabengisa bato alors intégration botala ya na bino acha ntango atambolaka omonanga propre okasanaki feti me naki feti te parce que naza intégré bandeko nakanisi bao baza na mato ya koyoka bayoka bao baza na motema kondima bandima bosintégré soki bokutaki bayaya baedino image basintégra solola na ye akolaktion ndenge intégration ezalaka yo kesa oye ogangi epai edino ok okesa asepeli kobima epai na ya tia likolo bamabe na nsima bapeti mosu mpenza aya kosala nini na poto bandeko ya bolingo matoi elekaka mutu te oyo azobisa bino abeta ba quarantaine na poto nalobi te 40 ans nanga ezalaki kaka malamu mabe mpe ezalaki mais du fait que nazaki intégré nakolisi bana o mboka oyo welela mokanda soki osisi kozwa mokanda kende formation soki osisi formation ekopesa mosala chaque année avis d'imposition eyaka déclarer baimpôt na yo okomona mosusu anégligeant na ye avis d'imposition soki oza na avis d'imposition te na mboka oyo makambo no ekotambola te bodéclaraka baavis d'imposition s'il vous plaît bomipesa nyonso
kaka na ambiance on dirait bokanaka ambiance eloba bana wenge soki ambiance ezaka mutu nde baboma ye mpo na bino nga nalobi se koloba naza nanga moraliste nape bino conseil oyo nazomona na babalabala yango nga nayaka koloba na télévision mpona kopesa conseil bomeka kochange nayebi ntango naloba na bino so tokutani bofinga na bino nga etali nga te nga nayebi biso ka vérité ke bozotambola bien te surtout les femmes moi ça za mama okamati jean otondisi ebela masoko kota simotiki libanda mpo nini tatouage yo tia emonanaka ntango kogumbama masoko nyonso libanda okaisi eza bien avant yo okaisi bato bamama bazalaka na poto te bakristiane okasa bazalaka bamere malu bazalaka bapepe ya kunzi bazalaka bapetite sœur luzulema bazalaka la défense Loris la congolaise bazalaka Yacinthe bazalaka Bandeli Bombei la défense bazalaka fille nani Masango Afoire bazalaka mais bazaki na makambo wana te elle se respectait balingaka pe musique mais bango omona elengi na ye mukolo papa oyo bazobeta bake bakoti ba boutique basombi bilamba na bango balati bokute na concert bazape na ba petit copain na mo batelemi bakoganga te ni te mbino boye na système ya koganga yango na suki wana bana Congo toza na pasi moko onga alingi na biso bino lelo mboka na biso ekei mikonzi na biso bateki mboka na biso nde toloba boye Budaganda lelo 3 mois na maboko ya barwandais bolanda mama Bobila Dawa makambo ya lobi le président maréchal Mobutu balobaki na ye asalaka babenga nini une fois par mois mais ya lo bosala ngai chaque jour pona zonga mboka na ngai kuna bapaya bawandi kokota guerre ezaki na kote ya Kisangani kuna nde bomonaki le président maréchal Mobutu ayaki kozonga mais ezaki déjà trop tard na basoda ya biso moko bakomaki déjà corrompu mikonzi nyonso bagénéraux nyonso bazaki corrompu yango omonaki ke maréchal azaki susu na protection te mais aboyaki na ye kokende alingaki akufa na ye ata na gwado mais babine ifo zongo ke tozwa traitement yango aya kokufa libanda mais motema na ye bolingo na ye etikala na Congo po biso tant que aza vivant Congo ekozala indivisible mikonjo ba ye sima na ye bateki mboka pona plaisir na bango Kabila le père aza innocent te ye mutakoti ya biso ba rebelle est-ce que babima soki babima 200 bongo 10 000 batikala wana mwana na ye soi-disant mwana na ye aye ko remplacer basodo ya biso moko o batelemelaki makambo abandi koboma bango papa abandi kokotisa biso baougandais barwandais baoccupé baposte le plus élevé bagénéraux bango bani lelo yo oyo tobaki mwana mboka ye Chilombo ya yesu ayende koteka mboka bien bolanda maloba ya papa Ngwanda abli mwana wana bo plaqué na mabele
bopoto la buku alopango ebele ya ba combattant ba s'opposer na Viengwanda mais maloba Viengwanda se réaliser lelo Chilombo aza complice binemi. Président Chilombo, je m'adresse à toi. Si réellement vous allez moi na mboka ndenge ozwaki bembea papa Tshisekedi ozongisa na Kinshasa mama Bobila Dawa leleli yo mwana na ngai na kanisaki mwana na ngai akoya kozwa ngai na ebembe ya papa na ye tozonga Chilombo ozozela ni pozongisa maréchal yo zalaki na fete ya ba maréchal nyonso ozangaki te soki anniversaire bana maréchal yo za kokende te papa na yo il a travaillé avec le maréchal Mobutu nana comment manifeste de l'Ansele c'est ton père le fait Etienne Tshisekedi ngana kaisa kitango yo koma président de la République et le kaliboso le yako sala mama Bobila Dawa na bana ya présidence Seseko bazonga mboka po baza bandeko na yo mais yo yende na tribalisme ya kosakana te oponi kaka bakasa ye mama na yo Bobila Dawa alobi na yo alobi yango na ndenga ya mukolo zo ebembe ya papa na yo maréchal mama no abotaka za wana azaki kosolola na maréchal akope so mayele teke mwana zuwa mokonzi wana azonga na mboka ta mosusu omoi koyino bato baoyina yo kozonga maréchal na mboka ekoki mpe koede yo ke okende na deuxième mandat mais tant que yo sala eloko moko te hôpital moko ata hôpital moko te na mboka na yo balabala malonga na Kongo eza te yo yaki na yo kaka o voyage ebele okendeke bafeti okendeke ba mariage o ba biso atazoliso makambo wana nga aza ndeko na yo oyebi nga Chilombo oyebi nga kosa assemblant te oyebi nga délimité ti na Bruxelles tosengi eloko ya grave te bongisa mboka bunda mboka wana soko osoli na ndeko na Lorenzo apeso minduki avec 100 millions de Congolais soki bazwi minduki po toza bana mibali ebele na Congo toza bana basi ebele na Congo soko ozwi plus de 40 000 jeunes otindi bango na armée bazwi formation na Luanda na Angola bakoya kolongola biso na bombu ikoyo ata yo ozoteka mboka ndenge oteki mboka wana Félix tia na mutu bana na biso bakoli awa na poto baza ebele ya kosakana te bamosusu basali armée awa baza ba réserviste bayebi komanie minduki il suffit président moko aya nsima na yo alobaki bozongiselanga bana wana bana poto baya kobundela mboka na bango tokomona ndenge révérend pasteur Ekofa alobaka ata bozwi Kongo lelo bana wana bakoya korécupérer mboka wana ti na suka na yo Chilombo komona koexiste nulle part pe okozwa mbongo wana mpo kolia yango te zwa exemple ya maréchal na Moïse Tshombe asombaka ndako na Paris 8e Mobutu aya ekoma ambassade ya Zaïre deuxième ndako asombaka Mobutu ateka yango ekoma ambassade ya nani ya Brésil mbongo wana ezongaki na mboka Congo yo mpe kozala ndenge moko bayebi ke mbongo oyo ezobomba 1 milliard 700 000 dollars américains au Tikamona Dubaï. On va récupérer tout cet argent-là. Donc on récupère yango. C'est pas là où mandat l'été si la kanoko. Au saleli mboka na yote. Makambo ezaka koloba na Bruxelles. Au saleli ata mon côté. Et ceux qui bato finga yo, on a kotondisa ba prison. Na prison na peyo moko kokota un jour. Yo kuto dirigeant mboka te
selon mes informations najua ngo pa ya Congo États-Unis Joël Konde alobi ke mboka wana mwasi na yo muta dirijaka yango Nyakero asa congolaise te ngala vana na Angleterre Denise azaki rwandaise azaki na Londres Denise nande koleba azaki grande sœur na ye o batie ya nommé ambassadrice na mboko nini na Ghana azalaki congolaise te azaki rwandaise frère aza contre yo te nazo sonde ba vérité comment moi ça ko nommer bande kona ye au moment d'affaires étrangères bato asala na affaires étrangères bato mayele bazana soki ba 2000 3000 oyo bakoyi kokende comme ambassadeur ser wana azaki ne kaka na ambassade ya Rwanda ayamba ba courrier ake kopesa chancelier na bango de so ba benga so factrice so kidini azwaka mbala moko ambassadrice grand frère na ye okamat azui ndekona mbali o akende kozala ambassadeur en Afrique du Sud au moins ba sud-africain baboye siko botinde na Kenya po balobi ba yibaki ke aza rwandais akozala jamais ambassadeur ya Congo po aza rwandais grande sœur ya Nyakero alingaki akende ambaloko ya lela London bazongisa ya ambassadrice kuna au moins te bagle baboyi babi awa biso toyebaki ye rwandaise azaki pe koyiba babiloko azo fraude ba métro banini casier judiciaire na eza pourri na Angleterre mais bolingai botinda ye kuna au moins te baboye bozwi botinda na Ghana po Ghana yebi rien mon frère Chilomo talanga na miso muto azobisa yo oyebi ye acha movoto le paille grande oyo za kolula ba sapato soka lati sapato à la théâtreuse oyo la théâtre cher oyebi na chaussée de Wavre ngala kanisa ki yo ekobongisa mboka makambo papa na yo et pas ya suka kiawa yo il fallait continuer yango mais continuer mbete okisi papa na osoni na moni mutu boka tie photo Maréchal Mobutu asimbi papa na loboko abiya kotala makamwana asali yo tali photo angote Maréchal Mobutu asimbi papa na loboko abimisela na libanda amona makambo yo sali oza joycer na bande kona obusala makambo na bino na bande kona basi oyo créer bango ba bande kona ya solo bamini oya l'État et comme bango atokoma kozwa oyo kosomba ba jeep kosala ba folie kosomba bandaku nyoso wana au moins nde bobotoli ya leki ya kalembele ki na komona nani Zoé Kabila ndenge pe bakobotola bandeko na bandaku ndenge pe yo bakobotola bandaku somi na Belgique bandeko ya bolingo na suki wana na souci ya mboka nanga makasi surtout maloba ya mama Bobila Dawa esali ngai pasi koleka nalinga osola sous politique te mais na bimiso nazaki nango na motema na dégager oyo nazaki nango na motema soki bokonilinga bolakisa Chilomo ke nga na ndimi te ya koleka deuxième mandat po asali na ye eloko te apesaki ye poste ya zwi poste akabeli mwasi na ye mwasi azalaki aide soignante na poto akoma président de la république ye moto aodécide azwi François Beya akangisi ye azwi burunde wana nani mobali ya mida akangisi ye donc tozokende wapi yo moko ozolobake si ça je tondisa ba prison ko tondisa un président de la république à cause na lingala facile lokola yote na suki wana bandeko ya bolingo
ba oyo ba sepeli merci mingi o ba linga pete je m'en fiche je m'en bats les couilles na lobby o salinga pasi na congolais de souche na oki pasi na ko sepela te Chilombo a signé ba accord ba mboka na biso abunanga ne pas to kotsa ka richesse na biso apesa ngona ba Rwandais ba soda ba komi na porte po ba bengana ba oyo mibeko wuti Kinshasa bo avancer te ba soda ba à peu près 7000 soldats. Est-ce que dans 7000 soldats ba ko repousser ba F23 on a été M23 na 7000 soldats ba yaki minduki ya minene ebeta kalikolo mais minduki oyo ya kobeta kaka ba soldats so ba na formation ba oyo ba sala kana Mobutu ba ex Faza Chilombo poli obengi bango te na suki wana merci donc pour ngai nakanisa kitango yo ye ba ex Faza ba vandaka na Brazzaville nakanisa ko récupérer ba onyoso po ba ya kubenga na Kagame ba kota tina mboka Kagame po lelo Rwanda comme ce qui première nini au monde na ba minerais ya Congo oye okamati opese lisusu une grande partie ba minerais ya Congo ya kende ke liboso ba congolais ba ola lanzala obi ba congolais ba pesa na nzala et comme c'est normal ko mutala linzala sepeli ce qui peut aller à sepeli soka na mboko te Amerika bière moko a sepeli donc nzala comment normal na Congo to comme ba réfugié économique et belé na poto likolo ya yo Chilombo ndeko nazaka ko linga yo comme président pour na mona que aux esprit mais lelo na ko mona penda ke ndenge na kanisa ke zaki bongo te libande za katite ndeko bolingo na suki wana pasi eleki et mama bobila dawaye ko bakisanga sou pasi koleka asuki wana soki bato ba ya mayele bazwa video na ngai batindela ye nyakero ngai na yebaki ye nazalaki na Londres c'est pas pour rien babenga koko à Londres c'est que nazalaki na Londres na yebaki ye rwandaise aye na Bruxelles namona ata 40 fois ma petite sœur mona otanga kombote petite sœur moi na sillage abino lelo depuis quand aide-soignante a comme présidente de la République namoni ndeko nanga mbali leki nanga mbali Joël Konde azoganga Congo ekei Chilombo mboka wana ba Mobutu c'est ko babundela yango ba nani Kasavubu babundela mboka wana viena biso Simo Kimbangu abundela mboka wana ba Ano Sancho babundela mboka wana yo kukaba mboka bato elobela ko eloko te ndenge ozokaba kosigné babisinya ba Rwandais batondi tina Kinshasa ba occupé ya poste bato azokengela yo ba Rwandais ba Burundais batonda kote kuna ya Kisangani na ba Uvira bali ba Burundais bakuna ba Ugandais bazwi Nord Kivu mais yo zokende ba feti oye Bruxelles feti bande kono batondi la kati avion tozela pe mingi ngoka la biso ekoki ba matina avion ya ba Belge bazokosa bakena jet privé on les a dit jet privé te bango bande kona yo na français babenga ba nani bato bandima te bakokoma boye babenga na français
na bosani kombo wana moni donc da yo na bandeko na yo 2023 bokotelengana bokende kobombana na Rwanda. Le président Tshilombo bandeko nyonso baza ba parvenu bandimaka te tala nde baosepela avion baosepela baye Belgique bango tu bauti bambushimai bawapi baosepela baye poto tozelaka toke poto tango bato bazokufa nzala na Kinshasa na Congo mobimba yo na bandeko na bosala bafeti bokoti avion boye Belgique mais suka ya voyage na bango yango wana 2023 etikalaka histoire tomwanga namonaka Belgique esuki wana nazobwaka bato na ngai oyo basunga ngai parce que na colère à danger mboko ya biso oyo so natali papa na nga maréchal andima kokufa mpona mboka wana alors bino sikoyo boye bajuicer botiki mboka na maboko ya baétranger, je peux pas vous pardonner. Merci. Nazobwaka bato oyo basunga na ngai nabwaki mwana na ngai moko ya mobali Vaticano, le pape de Bretagne, mon fils bambote pa ozakuna na Bretagne. Vincent Bolengue, le meilleur habilleur, le meilleur sapeur, il est toujours prêt à découdre. Brice Mpangi, 35 heures, il a formé. Et pas eux en à Londres, Mbotebele. Nicodème Zola, Mbotebele, Nabi Kozoke de Kinshasa, Mbotebele. Jansi Mayas Forza Italia, Bambote Ebele. Maître Chameau le Batman, le nouveau marié. Mobali à Nathalie, na Suisse-Irlande, Bambote Ebele. Mon ami Julie Monka, le garçon propre, très très propre, Bambote Ebele. Gabé Atembo et BG Bilaou, des amis inséparables, Bambote Ebele. Mathéus Bissomba, Bambote Ebele. Johnny de Felland, c'est un sapeur bien connu na Felland, Zayodi, marqué Ajino Muteme, Olataka Kitoko, Osalapima Yamba Kitoko, Bambote Ebele Oti Payaya. Washington, grand pays, 4 fois prêtre, Bambote Ebele. Papi Volcan, les grands combattants, Yatongoti Yapokwa, Bambote Ebele. Ali Nosene icône, Ali Nosene scénario, Alataka Atala Simate, Bambote Ebele. La première dame de la Louvière, Maman Nabiso, Yaladine Tefo, Mobali papa Jean-Jacques Nabana, Bambote Ebele. Mire na mbongo, mire na dollar, mire na l'argent, mire na rouble, motete mopatas, ezayo mwana Paris 16e, Bambote Ebele. Blandine Bomolo Babou, nakati ya Luanda, Bambote Ebele. Miss Yolande Awa, mama ya bana, Oyanga, Bambote Ebele. Eve Bolse Bolebe, Bambote Ebele. Malvette Bertin, Malvette Bertin Production, Bambote Ebele, 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 sans oublier Edino Image,
Panza Sango ya poto ya Willy Kunda so tali mutu bogar moko boye alobaka na epete atala basika bato ya ba mama nana garçon moi kitoko boya otala ya Willy Kunda donc bogar silencieux pona lelo to suki wana nasengi bino bo like na émission nanga like et pas ya Acha Movoto vie officielle. Merci. Kilelo kita part pichu kitenge tozo pesa appartement na kati ya poto solution monani ozana posa ya salle à concert salle ya mariage pichu kitenge appartement osala location ya restaurant obenga kita part pichu kitenge appartement ozana posa ya événement au défilé de mode ba mama ba roya réunion soki nini Pichu kitenge appartement kita part ozana besoin ya louer terrain na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement olingi ofungola ba bureau kita part pichu kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na kita part pichu kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola pichu kitenge bakitenge ba ebele me wana kita part check. Maman, pour Samuel Tamboli partout. Que le 11 novembre, ils allaient sortir officielle de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date de 11. Ils avaient confirmé les 11 ou bien tout est changé. Oui. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Okay. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, Toya est belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Bah, vrai Joe, bah, vrai chéri, bah, vrai tonton, bah, bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya ebele ko soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posa ya soutien na bino. Boya vraiment ebele pe to koyamba bino kitoko makasi koleka. Boko sepela na soirée wana. Donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo la ça déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso pe to kende ko soutenir bana na tous en a bongo na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boya ezalate. Soirée VIP. Bébé. Botala, mon papa chef. Donc, vous CP là, dit jamais vu. Boye belé. Maman, bon côté. Et ça, bongo. Malabile 11 Makambo 2022. Et Koinda grave na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote.